Bande konanga, mbote. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Bandeko mikoleko ya bakasaye otobengi baluba bakozana ba sérieux problème na ba province nyonso. Soki botali na Kindu ndenge baza ko kata baluba so na lakisi yango YouTube ya olinganga susta ko akolongolanga même. Eza scandale scandale. Donc bazuba mabango babanga balalisi bango na babomi bango d'abord bazuba bango babanga ona bakati motema te bango ba seti awa comme si ba Rwandais mutu bazoboma ba Congolais nzoka nde bato Kindu parce que ba moni ke baluba o baza ko yiba nete bakazadi bazembele ba Chilombo ba Mutamba. Jusqu'à ce jour, ces gens-là ne sont pas arrêtés. Ils sont libres. Ils circulent librement à Kinshasa. Donc, ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont même pas jugés. Mais Matata Poyo, on l'a jugé avec précipitation. Moi, je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas pour Matata. Parce que dans un dossier nae awa ba monta oya yibi bande onanga ezala soloté parce que c'est solo mais c'est scandale et ngana côté la jamais muyibi na côté la jamais criminel na côté la jamais violeur tant on azo mona batu le bazo souffrir na mboka oyanga bande kunanga ba congolais yo ozo yiba ba monta ndengwana bande ko za grave na bani na chango lobby na ba vidéo awa ou bien peut-être pe na ko chango pe sikoyo boyo kande bazo parler ka ba vol ya Matata Mpoyo mais ça scandale quand même donc ba monta ba yibi kuna na mboka na biso eza ba milliards donc c'est loko moko ba école na ba année oyo ba sali sa kuto côté Kabila de ba école salama ba hôpital salama ba banque ya biso moko ba ambulance donc de biloko nyonso des ali na 7 ans au Chilombo sali nazo parler na vol à 7 ans alors ce qu'on dit oya ndoki wa Kabila a 18 ans de bandeko nanga de RDC comme paradis de RDC comme paradis. Mais comment batondena moi je me pose cette question, est-ce que mbongo wango bayiba wango ndeni ezaka na banque ou bien ezaka na bandako to soleti Matata Mpoyo au moins on va payer 200 millions nanu ba misala wana esilité nanu ba bandi yango te ba ko payer sur 100 millions ba ko fana on va payer sur 30 millions quand même c'est un pays de fous ou bien ndeni ako yiba mbongo na yemo te. C'est ce que Kabila avait demandé na ba mindele. Mais bon, on a besoin de foutre ba niongo oyo Mobutu. Mais bon, pèse autant à sali musala moté. Bon, pèse autant à sali musala à sali moté. Mais pourquoi on pèse les sous? C'est que quelque part il y a complicité. Bon, pèse les sous pourquoi? N'était pas Matata Mpoyo. Ce ba biso ba monta oyo. Mais non. Alors bande koto zo masu muke na moi eloko moi muke. Alors, au moment de balalisi bangwana, wana ils ont passé na Kindu, ce que tu continues, il y a grave, il y a grave. Bandeko, baluba, boye baga même que vous mener pouvoir ne vous mener lago, na nenga balamute. Même bamindele, bazo parler de tribalisme. Même dans le discours il y a Kabila, bazo parler de tribalisme. Mais sauf Moluba, aïe que tribalisme zati bandi ko yona lobana bino ke bato baza ndenge bango bazo banga tribaliste bango te ozomona genre ya bato to vivre na bango soki ponanga ezali to vandi epai moko to yokani allez bo demander bango basa la république na bango ya Grand Kasai, c'est-à-dire que biso na bango to kabona soki ponanga na ebite sozo ka saneni
Parce que avant, en 2019, tant que les Congolais seront ensemble avec les Balouba, rien ne marchera. Bon, le vidéo, il y a 2019. Après, tant qu'on a le langage, il y a un moment où il y a monsieur belé, il y a un finganga, il y a bandingue belé. Parce que j'avais dit la vérité. Les loyo, batu belé, bakuma benganga, pendant le bananga ke, namona musika. Tant que, dans le milieu de la badeli, tant que vous avez batu oyo. Munele atia bango na gestion ya mboka te. Ba yebi koloba loba na kindoki, mais gestion ya mboka ba yebi yango te. Naza mamuko abenga benga lui papa na bala muluba kutenga na 4 bana aleba na nyonso na kindoki. Abi sikondi na yeko comprendre. Tango yozo zo engagement ya kobala muluba, zo engagement na bien. Tango yozo kama un écoute zo sepela, yo zo engagement na yo bien. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Et ça m'a mis na batu babala baluba. Baluba fo abala na bango na bango. Donc muluba kana ngabala ya mushiba ya bala ya kana ngabala ya mushiba. Et c'est comme ça. Mais yo ovali na oka boko bala muluba. Etali yo hein. Etali yo. Bandeko. Et ça m'a ouais. Bino baluba balingi bino te partout. Ba professeur nyoso mutalingi bino zate. Hein? Zamawa atakutu bayinaka batu mais oya bino bon zela na banzi yango yo tout en non. Je sais que pour beaucoup d'entre nous c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Je vois que vous avez aussi eu la même réflexion que moi. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Omoni ndeko, omoni nalobana mukili, koningaka te obimisaka ba momoko netoza mandia. Po ozala ridicule un jour. Est-ce que tu le mutango zoloba oyo ayebi nani babengi partenaire? Est-ce que ayebi? Oyo nyonso libimi na munoko tilombo ezali pona esengo ya pouvoir o ba pesiye. Yango na babina ye kende koloba boye alobi bamidele ba capitaine. Ezama une sélection de 10 projets financés, mais que le Premier ministre... Boyoka ki moyibe matata poyo. Ezama bandeko. Bolandango pita clairement. Boyoka nyonsona. Une sélection de 10 projets financés, mais que le Premier ministre Matata Ponyo n'a pas réalisé. 1. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, financé à hauteur de 285 millions de dollars américains. 2. Le projet de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC, financé à hauteur de 150 millions de dollars américains. 3. Le projet d'achat des locomotives, financé à hauteur de 545 millions de dollars américains. 4. Le projet de l'installation de la fibre optique sur le territoire congolais, financé à hauteur de 480 millions de dollars américains. 5. Réhabilitation des 2 aéroports, aéroport de Ndjili à Kinshasa et de la Luano à Lubumbashi, financé à hauteur de 555 millions empruntés à Exim Bank au nom du Trésor congolais. 6. Le projet de révolution de la modernité, financé à hauteur de 2 milliards de dollars américains. 7. Le projet de construction des hôpitaux modernes, financé à hauteur de 354 millions de dollars américains. 8. Le projet de construction des stades modernes dans tous les territoires du Congo, financé à hauteur de 280 millions de dollars américains. 9.
le projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels, financé à hauteur de 350 millions de dollars américains. 10. Le projet de construction du barrage Katende, du barrage Inga, 3 et d'autres barrages, financé à hauteur de 685 millions de dollars américains. Le coût global de ces 10 projets équivaut à 5 milliards 684 millions de dollars américains. En dépit de tout ça, ce prédateur économique prétend être le maître de la bonne gouvernance. Et quand on lui demande de répondre devant la justice, l'homme qui a semé du maïs à Bukangalonzo pour récolter une université à Kindu veut nous faire croire que c'est un acharnement. Non, monsieur Matata, les Congolais ne sont plus dupes. Bande Kolanga, Boyoki, 5 milliards des awate, hein? Mais bandeko, ba ministère ezali bino boyebi ke mboka eza moyibi oyo zo dépend na ministère oyo bopesi kuna parce que yeti tosala yango oyo zo dépend na ministère oyo bopesi kuna bomoni bandeko nanga incompétence bomoni incompétence gouvernement ke bato babili bango le côté donc tant bazo pesa matapo yo mbongo wana bango be bazui part ndenge na lobaki Kazadi tant mbongo nezoya to kaboli nano. Alors, matata po yo azomona nde bazo kabola. Abinga pe na ozonga simate. Bande oranga, boyoki 5 milliards ezaka kapona matata mpoyo. 5 milliards kaka pona matata mpoyo. Wana nando bokepa ya Kazadi te, bokepa ya Kamere te, bokepa ya Mutamba te, bokepa ya ba mosusu te, ba Eliezer wana nyonso. Ya Kabila kutu tolobi te. Bande kolanga soki bozwi 18 ans ya Kabila to chakaka 32 ans ya Mobutu ya Kimoyibi bozwi 18 ans ya Kabila bozwi 7 ans ya Chilombo ami bande ndeni mboka koboka parce que mutu nyonso ozo na sommet c'est un voleur. Mobutu aki un criminel voleur, Joseph Kabila criminel voleur. Oh, vous avez sous criminel volé. Mais finalement, bande ko nanga iloko ni osala wa. Elo ni bosala. Botangi nanga bato na tangi so ya mi ibite. Mobutu criminel voleur sanguinaire. Kabila criminel voleur sanguinaire. Oyo criminel voleur. C'est quoi? Bande ko na elo ni boyoki kaka mate ya patata poto ye moko 5 milliards. Do suko landi ba mosusu boko na ba 15 milliards. Oyo bande onanga omoni ba banki ba fongola na poto omona ale mususu fonds de commerce 200 000 mususu 500 000 tamba bandi yango ko ba société belé awa salama awa oyoka fonds 50 000 100 000 mais pas na biso moyibi abandi na ba millions mais asali pe société te asali ne pe le côté kolia ba kabri basi soki 30 balanda kanya sima ngana zimboka ba mususu ekopesa mawa ko donc elingo le bakie soki amutu moko azalaki ne Traoré ayene pona uyiba te esilia zana l'examino extrême on azana ngo awa ya Traoré musuna lukia na moni yango te mais na lukila bino ya Traoré na oyo makamne zela Omoni Traoré aïe Traoré na nani nani oyo boko kamwa bandeko bake pa ya nani pa ya muto nani pa ya Poutine Traoré a lobby makambo azango besoin et comme tout la Chilombo azoko loba asepeli mingi ne ba recevoir ye zela na ko lukango mikolo ezoya pona tshela binango et puis si mawana soni donc on dirait makambo azoloba ayebi na yango te on dirait bo yango yo botala boyo kaka o kaka ya muke
Avant totala wana tokala na oyo bongo tozonga la sextape kosala ba procès ya kimoyibi. Mais franchement, pourquoi qu'il a peuple mawate, pourquoi vous allez continuer à maudire ce peuple jusqu'à ce point? Nibité à Moutou et à sacré. Comment pouvez-vous comprendre que Bino Bobini Sarabanité a battu sans kobanga, sans kokamalili, sans qu'on réfléchisse que dans les réseaux sociaux, ban amitié bayali, sans qu'on ait idée que Moutou wana bozo sambu sawana azana bana, bolumbu na etango ezobima eza malédiction pour na bana na ye. Malédiction pour la battre musu nyoso baza komona. Mais bino banga na bino te, bo bimisa bolumba mutu sans kobanga, sans koyoka mabe, sans remords, sans non, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et puis ils en sont fiers, ba nango fiers. Ba mona peut-être que ba sali loko moya bien Denise to ba ki to lakisa yo. Yo mutu na bino te, bobo sani. Mutu na bino a défendre pouvoir na bino loko ya zate. Biso soto yeba kiti. Ndinga défendre pouvoir na bino corps et âme. Neta boma mutu. Mais lelo vous foutez monnaie de singe. Lelo vous mo balou ke lié boye. Si vous faites ça au vôtre, il faut pas ba ya bino te kasi vous traiter ba ndenge nini banduku. Oyo pouvoir ya ndenge nini. Oyo pouvoir a lo ndenge nini bona mawate boye. Il y a solo pouvoir on déboyer qui bolo bien ça nzambe. Comment dit nzamba confondre bino. Pouvoir à rancunier. Pouvoir à méchant. Pouvoir à tamoté mamabe. Pouvoir à ingrat. De bino boza. Qu'est-ce qui n'a pas marché petit beaucoup manapo ya ko balancer nidité à maman ya bana. O azana bana na réseaux sociaux. O banana ba komona bitakala mama na bango kaka ndenge ba mona ki mama na bango arrestation bo sala ki. Finalement bino bozani ndenge nini. Finalement to kosuka na makambo wapi. Finalement mboko eloko malamu ko zalaka eza ba procès ba détournement na bolumbu ya bato. Finalement na pouvoir na bino nous ne retiendrons que ezaki pouvoir moko to mona ba sextape ya ABCDXY ndenge zana pouvoir moko boye ba procès to mona ya ba 100 jours ya ba 200 jours ya ba 300 jours ya ba 400 jours. Mungu mbinguni. Boki la biso mawa ko boki la peuple mawa boité. Boki la peuple mawa bozo maudire peut pouvoir ngo ya bino. Bolumbo mutu ya ka sacré. Comment boana facilité boye ya ko ba bolumbo ba bocha na ba groupe na ba IDPS. Kapo bon nuire. Bino boza batandenge nini. Bino boza batalo lenge nini. Bino basa bino na matière ndenge nini bobanga mokilité. Bandeko. Na longoli yango na meka ko expliquer bino likambo yo ya zoloba. Bandeko. Toza ndenge moko te na baluba. Tango nazo expliquer bino ke toza ndenge moko te na baluba baza ba congolais te ba mususu bandi ko croire par expérience ya makambo na lobaka. Na ngo lakisa bino oyo azoloba azoloba ngo na nani pe na nani. Boyebi mwana moko wa mwasi yeyo. Oyo. Chers compatriotes, vous venez de voir un président en carton avec sa concubine Lisette Kabanga, à qui il a tout donné. Elle est directrice de cabinet aux ordres nationaux de cyberdéfense alors qu'elle est la chef du CNC. Elle gère tous les services de renseignement. Inzun Kakiak et Béran Korongé n'ont aucun mot à dire devant elle. C'est un président de la République alors, qui vient de Bandeko, publier sa des vidéos. Bandeko, Mama Oyo, Yemtabane Koloba, pouvoir na biso baluba soza muluba te kanga munoko na yo bomoni nde bakangaki ye bakotia na prison a dépassé mbongo mingi po aza na mwa mbongo mamo kamwa ya soki jeune femme soki naye bandeko na ngai kaka baluba tala bokoyoka makambo azoloba po ba ere ekoka te bandeko na ye ya baluba kaka
ba monter coup ba pesi moninga na ba muluba ba mbongo ebele akende pa na ye asaka na ye lokola mwasi alingi mbongo mingi koleka mobali biso nyonso tolingi mbongo mais mwasi alingi mbongo koleka mobali aza trop faible na mbongo andimi babandi osala amour kuna bazofilme ye mais batindela nga yango mpe me nga nataki mosala nzambe nakolakisa yango te mais ce qui est bizarre mwana mwasi oyo ntango bazofilme ye ntango mobali aza kolekisa loboko mpo afilme ye quand même yaba nakomona nayebi te soki amelaki eloko nini sikoyo bazwi yango babalanse yango na bagroupe na bango nyonso baluba na idps bande oyo bato boyokaki audio moko natiaki lobi ndeko moko ya moluba avanda mpe mingi na Kasai na Kananga kuna na Mbujimayi alobi baluba baza na respect ya babokilo te aomona mama ya mwana aza wana mama ya mwana mwasi aza wana abimi na coupe na ye dessiné partout azomona na rien baluba mibali baluba baswanaka na babokilo na bango basi na ya mibali e nankurageaki parce nga nayebimaka bango donc na RDC peuple moluba aza peuple moko mal éduqué aza na éducation te yango wana nazoloba na bino aire nyonso bino bakongo na Congo central boyebaka bato oyo bino bozo koyamba pa na bino kuna nalobela bino ngo depuis 2018-19 natikaka te naloba na bino même bino moto oza na pays étranger awa na bapoto soko omoni moluba aza na problème kendo lakisa ye pa ya ndeko na ye moluba ako bando bondelaka yo parce yebi ke ndeko na ye moluba ako ede te balukaka mi bakongo hein mais tala ntango bazwi pouvoir baza na ntina bakongo te hein baluba ebele baza awa na po tonga nayebi bato bayinaka bango ka bakongo ntango aza na pasi mais soki ye azwi aza na besoin de souster moluba soko azwi ko aza na besoin de souster a besoin de pourquoi akomi na baluba donc mama oyo alobaki atako soko asalaki mabe ou bien il a utilisé un langage déplacé mais le fait que abandaki kobundela bino mais vous avez quand même que reconnaissant na basi bomonaka na Kasai kuna député ya muluba ya mwasi lokola azalaka na ye na parti ya Katumbi batika ye bulumbu hein et ba jeune garçon baza ko précipiter batela bulumbu oyo ya mama wana tu te rends compte na biso ba Congo so mama tikali ndenge wana mibali tu bakimi bakotala te na biso ba Congo soko moni mwasi alati mini jupe atiki mipende libanda ana mukongo te ou bien ba Congo ya ero oyo baza l'éducation ba Congo te ou bien soko landeli ye au mona ke soko za mukongo mais azana kosangisa quelque part to sola yango nga lobi na ba 3h du matin le ba 3h du matin na kulutu na moko azana les États-Unis mboka moko bona bosel comme non alobi mukongo alinga kozoka te mukongo aza peuple civilisé mukongo masangi alobaka na eloko te so moni mona mwasi alati jupe mpenza kita talisi babiloko nyonso nzoto aza mukongo te soko olandeli okomona moluba akotala kati ekolo moko boye mais mukongo te mukongo aza ndenge mosusu bato mosusu baloba nanga oza vrai trop mukongo c'est vrai naza trop mukongo parce que nayebi kote na biso ndenge ezali nayebi mpe ndambo kote na bino ndenge ezali bandeko mama oyo c'est une femme mariée même si elle n'est pas mariée mwana mwasi soko asa ya koli na biso surtout na biso ba Congo ya na yo akobala mwana muke mais tango aza mwasi na ye il faut respecter siko même soko aza mwana muke na biso ba Congo c'est comme ça awa na poto
Soko moni mwana mwasi akota na ndako na après 20h na butu aza mwasi mu Congo te. Mwasi mu Congo te. Ou alors bazana anniversaire ou bien bazana matanga exceptionnellement. Sans ça mwasi mu Congo même na poto akota na ndako ba 20h 20h30 mais kana benga bango. Ba petit bana ba 64 ba 63 na benga bango. On pona sur téléphone na bengi mama ozap. On kai mama mais na moni 21h beti yo mwasi mu Congo ozani bando osani nyama. Oje to uti boto kibo na benga bango ba lebele ngai. Biso to kina matanga na biso ba Congo. Sur 40 jours. Na 20h to kabwane. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tozuna nous basi nyonso ba Congo. Ko tsaba ba voiture bango ba kende. Biso tikali. Nani azana ticket, nani azana voiture okete, nani azana iboyawa. Toutes les femmes hein. Ko tsiba na mutuka liboke. Biso mi bali tikalo tozo débrouiller. Éducation ya biso yango wana. Tokotika te mwasi ya Congo avandi wana azoluka ona zina mutakoki toyotika te tout ça bo biso musala biso ni. Mais na baluba ba démarrer ba voiture tika bazui basi batiki bango s'en fout. Mais ça mawa tala siko baluba de bazo beta bona na kindu kuna. Bazanga mboka batu oh mais ce n'est pas possible. Ba vanda kana mboka na bango te. Bokolu kwa nini na kindu? Bon na kindu bokolu kwa nini? Bo vanda kama mbe na mboka na bio boko. Kana mboka batu. Parce que baza un peuple moko paresseux, babi ko travailler te, ko luka na mboka batu. Ko luka na mboka batu. Et puis beaucoup na mboka batu le boza sérieux, boza sérieux te. Bino ba Congo, boza la tout, bo se débarrasser na batu ba bengi te baluba. Soko bala mwasi mu Congo, azo mwasi na mu Congo akene na Mbujimai ou na Kananga. Éducation oya bango ekwena ya biso te. Tala, nzoto amwano bapanzi yango. Me ngai ataki mu Congo, nakola kisa mote. Me batindi ngango, babi tala batu na yo ya baluba, tande basali mutu na bango. Bongo yo. Mutu na bango me tande basali. Donc, batu oyo baza ba mal éduqué. Na badi yango yoki mama wana ya mwasi, azaso mutetela soki nani, ye azoko loba yango ke nzoto ya mutu ya sacré. Parce que ye azanango. Mais Alexia ngutu te, aboy ko Alexia ngo. Ngaza nango. Nako Alexia ngo te. Mais bango baluba bango na bango bazo tinda nango. Bazo pesa. Neti j'ai carte. Passé hein. Allo bandeko. Eloko na bana bino Chilombo na Petioyo. Boyo kana ko mwandambo. Comme ça, Zela. Attention. Oh là là. Vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop. C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars, la session de septembre. Quand il y a vacances, lui il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Il le fait avec quoi? Avec son argent. Beaucoup ne le font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a de deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez lui? Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le RDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Attention. Bon. Est-ce que vous savez boyoki différence ya nani ya Traoré na Chilombo. Boyoki Chilombo ndeka soloba.
boyoki Traoré ndenge azoloba. Le Traoré aza na souci ya peuple. Ye aza na souci ya ba député. Or, ba député aofuta bango ndenge na pona nini corruption. Pona ba constitution ba ebele. Mais abandi ko kosa ba député mutu bakina okundaka bibembe banani. Musala okunda bibembe za pona ba député. Biso to monde ba bibembe belé na Kinshasa kuna. Ba député basali lokoko te. Lokuta eza na batu oyo. Afuta bango mbongo ebele pour musala wana te. Afuta bango mbongo ebele pour à se maintenir na pouvoir na makambo nyonso ya lingo sala. Bongo awa na poto. Afuta ba député combien? 7000. Donc faut multiplier par combien? Tu as presque par 6. Ndeko yama wa. Bon ben voilà. Pour la binôme de aucune église, na tire bino oyo. Aucune église, même ma Bible na yo. Tika portable no andako. Ceux qui ont un portable na yo, tia kuna mode avion. Parce que kuna église ezali pour na yoka liloba pe prière. Église nzonzambi eza pour na liloba et prière. Eza pour na oliate. Eza pour la causerité, eza pour la salle ba mariage kuna na katité, eza pour la papa te. Ndeko na ngai baluka ke longa nzambe na nzonzambi na église. Baluka ke longa nzambe na ndako te place yo moko. Baluka ke longa nzambe na église. Tango bozo mona bato bazo yebisa bino ko mo kende ba église te tout ça, eza bandoki bazo sala msana bango. C'est normal. Azo servir Satan, Satan tindie kende ko yebisa bango, kende ko yebisa bango motema. Yo oyo kindengona yo réfléchir te au kimi église ko kimi église te parce que mkolo robela obana wa lukanga ndenge belé bazo ya lukanga awa tango bala de komi grave na ko tuno sambela wapi o na kinde na église te na fama ga ndako pona nini o ba pasteur ya lelo ngabi o mengasi kuna zanani yo kimi ba pasteur kuna pona ba boko makasi siko zo ya pana ngana zanani siko ndeko nanga soko yeko lukanga tango komi grave, c'est pas la peine. Lukanga tango ozo mona ke ozo na posa nzambe. To santé na yo ezo senga ba délivrance, c'est le moment. Mais tango koma ke obano sala ba tourne hôpital obano lukanga italio.